Très chers abonnés de Yokani Télévision, na pesi bino mbote. Merci énorme na ba abonnement bozali ko acheminer, bozali ko tindika, bozali ko buaka et pesa biso ki sengo mingi, pesa ko sala que biso to kende lisusu ko lukela biso na information na source sika wapi et sengeli po boye ba ko ba information ya sûr pe ya vrai. Parce que il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui racontent mais qui n'ont pas des informations à la source. Ba beta beta masola makamon ba yokaki, mais biso to yakati na source, yango to za apprécier te repère cette information parce que on doit faire nos investigations jusqu'à arriver au point. Dans le Baranzambe, va condamner à été. Pour y aller mettre à temps dans la circonstance. Il fait toutes choses bon en son temps parce qu'il est Dieu. Donc, en attendant, on a invité Bine Bele Boya Bunda 21, tous ensemble pendant 21 jours. Bisona Bino Toza, Tozo Luka présence Nzambe feu na yo et tika ko brûler parce que il faut toujours au tisarara moto si et où mais la pona gloire ya Nzambe s'est manifesté. Naza wana base moko boroka mo base ya nini borotunanga. Boyebi ke biso mona ki sur les réseaux sociaux ndenge nini balakisa biso image ya mwana o babengi Enoch oya kufaki premier mort na concert ya Stade de Martyr ya Fally Ipupa Aigle. Naza warrior mais na sala musala na ngai. Mututa lo bakeo eza mutema mabe ba futi yo basete na sala kaka musala ndenge sala maka. Tokiti a na base ya Enoch et sika Enoch azalaki avant que les concerts et sika Enoch alexera journée na yena baninga na ba master na ye migra malundi soko d'accord na ngai fongole la ngai caméra pote ba komona na pesi mbote na ya na ngai Jofis Lombo na pesi mbote na Dalida Kibokela na pesi mbote lisusu na d'Arctic Kiss Business Sans Frontières na keko pesa lisusu mbote ya munene pe ya makasi mingi na bao babengaka ya na ngai moko na zongeli yo Jofis pour musala ezosala makitoko kuna na ngambo ya Paris nzamba mona papa mbola oli susu na yoko pesa mbote na moko azali o bazali ko partager temps mais Enoch o bazalaki na epe avant concert ba kei kutu presque nzela moko mais moninga yebi ko kufa bango batikali apesa biso témoignage ya solo malema mlembe to ke neti na famille ya Enoch bino moko mona na misu na bino parce que il y a certaines personnes qui disent que non bato bakufa kité et que c'était pas vrai biso ce que tonto e bato vérifier et puis to kende ko mona maître avocat ya Fally a repesa bino maloba botikala ka brancher bo changer te tous en bino ensemble la ko pesa mbote ya bon bien kombo na ona kombo na Ali Kinaka awa toza wapi toza en première rue de Landos Enoch avandaka wapi Enoch ande kovanda na Ngoinduba na veni Ngoinduba na première rue maintenant ba déménager ba komi na 7e rue moninga na depuis kala to bobandi sika Enoch ko balobi ka kufi na concert ya Fally ala pena master o tozalaki na ye donc et la manga no lata ngo e pa o ya pa senyinga alati o ya ko lata nga pe na senge na lati donc ala pena camarade na nga tozala na Enoch ana âge Enoch ana 26 ans betela biso na lisolo est-ce que Enoch akufi na concert ya Fally to akufi na makambo mususu parce que batu bazolo bakeza ya makambo mususu bomemi ngo na concert ya Fally non Enoch akufi na concert ya Fally Ipupa akufi na concert en plein concert ba vidéo ezali tambola imiso batie na ba TikTok miso batie na ba page ya Facebook donc Enoch akufi na concert ya Fally siko betela biso journée ngo ya concert yo boyoka ki ndenge ni Enoch aza warrior ya solo yango wana ke kufa kuna qu'est-ce qui s'est réellement passé la journée la raconter les biso journée les gars boy donc to solo na biso na ba Facebook ya to kende nga sinon yo ra mobela ko kende te santé et dérangeur ko kende te poso kei entoufme les gars makasi po to mo la pe de ya mabe stade bat bo kufa donc to le beka bon ya nanda ko ba petit non ko kende concerté yo on a maladie boy grand frère na yo à l'hôtel ba bandoto ma mabe fo bananda ko ayo kina epé ayi comme ande ko doit traitement l'hôpital moi et dans la quartier awa abimi nanda ko akosani ko doit ba kisi ayi hôpital ayi hôpital ba beti tonga to kutani aya to kete to kina biso te to préparer to vanda to lukata placement to vanda biso quelque part tous les sangonga weleka ya bien que problème a été to fandi ay singa ya te na keno deuxième na komi no deuxième na ta ba master mo ba na deuxième wana na bien que problème a été nga yo sukola na lata to bima na biso to keno wana deuxième wana na yo benga master na biso place a kenda na ko bimbo ke ka deuxième repo bo vanda non ya kinde deuxième nga zonyinda kuna je sukola après to bima ayo kende deuxième rue tant que deuxième rue wana na benyi master na biso kota kende na deuxième rue na benyi alo merdi
Enoch akomi kuna oui Enoch aza bandemo boye azali tofandi bandemo mais alinga ki concert afali nga habité nga pekisa ya ki concert afali te po ba concert wana na mona ndena santé na ye na concert wana esimba te ake ba concert wana ya ba bia nga pe kutu na zane awa to ane sur place na kanye kutu na téléphone okende te tofandi merdi asali moi déplacement muke nga yo sokola na bimi na ke deuxième rue natale boye azati na bengi merde na bia Enoch azap Enoch auto bimaka boye belé le roi ba ke concert nga bo na téléphone on a pour na benga numéro na téléphone sonné muto ya mbate abino Enoch ya ke concert ya fali na ba ya misusu belé nga na ndako Enoch nga petit fille a ke concert ndenge nini ono a ke concert ya to sani ye mo galinga ke concert nga bi problème ya te na ya na ke na longwe ma on a ke deuxième rue na tunia na a ke concert nga bi a problème ya te na yo zonga awa grand frère na moi dans la juste quelque part a beninga binanga master ya otika nga ba problème o yetika nga kota a terre jaune nga ba ke problème ya te to kin to vi moto awa to ke iti terre jaune. Donc dès que tu es urgent, tu commis, tu fais une place, tu as un téléphone, tu as la connexion. Na moni film moro boy. Atie na statut neka e bandi. Donc photo ya mutu alali. Ba zipe lo nyumpanji boy. Donc alali akomika e bandi. Concert e bandi. Ngala bia. Mutu ampe na ebi te comme lo nyemo na te na ebi na ngate. Na no verfie masa na ngamo le père. Masa na biso pekaka. Ayo benga ngabi ya yo zapi nga ko se kuna bite ya na 7e rue to fandi na baya mo buwana na ya wana ote nga ka isi to benga nga juste bazonga ki déjà ba fandi quelque part waya to ba heure ni natanga on déjà ba 17h ba na to fanda to rande benga nga ayo ebisanga ke Enoch akufi nga pe na bia na faino kimia na bia et puis Robin a bien ngamba mon Robin a bien ngabouini na sengi grand frère to dane pembe na c'est non et dans la minute na benga muto na mona insister fort a beninga mingi donc faut na benga na eba elo nini ngo na yo benga na tourner les pères Robin ngaboui makasi boy po nini da problème nini aya ba no lempa nga ya za calme ko to zali za kimia ngabi nini yebisa ngai ono twana matanga ya nani abi Enoch akufi Enoch akufeli wapo na concert afali na mona maman ba photo bande okota donc jeune ya liboso nga mona ki alala ki wana ndila yi masa na nga Enoch akufe dans liboso na concert afali donc muta liboso akufa na concert ni na vi moto place na zalaki na imbangu na na komia ba ono senga Enoch akufi to ndima te donc to ndima yite ba maramonyo to s'est passé donc to bera ke concert nde batunyo to bakina siko tangu boyo ko mona ke Enoch akufi jusque là encore Enoch eza wapi nini confirmer no bino ke wana peneza Enoch mutaku ouais ba master bazalaki wana ponga da mo musika ba master bazalaki wana dans la tu as un juste un hôpital quelque part sali tout ba monique non mutakufi ba ine ba tiena mort de Saint-Joseph il est plein dans mort de place ils allaient être les ba ine ko tiena ndili na site na mort de site wana les ba ine ko tiena wana donc bilamba na ya la taki ba basket na ye bilonyo to za na ngo ba master ndi ba bana ngo bazonga na ngo ba master ndi ba mimisa ngoti na famille ba master ndi ba mimisa ngoti leso nini ko ozui na makambo nyonso donc était nga bina makasi par rapport que tout peut ça peut ba master mo conseil muke donc ton bo pixel likambo foyoka ata ndako nonte ata ba camarade ya yo alibanda donc ce baïb so ya koto kende ko kende foyo ganon ke ba masala nga balinganga balobi bongo pourquoi pour te ba état santé ya masala biso donc et ça biso pena pasi ko perdre ka moko obo dale na ba distraction mo ya maman boye ezata tinate donc pas vraiment
Merci beaucoup, merci Nayo. Lilo Basuko, Ozana Ngozani Poto, Zope, Bamasta, Moussou, Bambate. Ouais, Lilo Basuko et Zarara. Donc, et ça l'y passe. Jusque-là, nous avons réalisé tes émotions. Donc, et ça l'y passe dans le quartier. Donc, non, dans Malouba Olobesili. Donc, on a des photos, on a des staffés. non, ba photo ezali, ba photo nyon surtout ezali, ba photo eza pene belé. To fandi, to baye na biso pe bière kan isika o to fandi o. Tout le temps parce attendre vraiment minga. Que soit un warrior ou pas. Même pas un warrior té, mais dans ACP la moi na fali muke. Oui minga ACP la na ba rappeur français, ba Tiako là donc ba rappeur préféré na ezana Tiako là. Ouais. Donc, il y a fallu avoir discussion à l'Inga fallu que Congolais bande mo boana. Merci beaucoup Yaya. OK, merci. Courage à toi. Ouais, merci. Donc bande ko balandi to zwasiko yo ndeko mosusu. Wa ko yape ko témoigner na biso elongo. Le temps to continuer tito ke na famille ya Enoch. Merci to ke na bino elongo. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment bonani? Divine. Lo bara malembe boy. Divine osaki na concert ya Stade des Martyrs. Una ndo bukani. Il est ndengini. Il est non bien mais moi trouble ça les mais wana kulu ne bu. Yo kotaki heure ni depuis 12 heures. 12 heures ozaki na kati. Ozaki da place. Ovandaki na pelouse to ozaki likolo. Likolo. Siko nini nde memi tie ya ko sala o problème na likolo. Ezaki kulu na temps wana obunda to na kati. Tanto kima kulu na nde libende kwele biso. Tant biso tozaki na seto kwei bato boti ikonde bakweli biso tozaki siko na seli libende wana. Siko kulu ngo bende bunda nde ni bato basana ngambo na bato basana ngambo mususu ezaki ndenge ni. Ezaki mipanzi. Mipanzi biso tozaki na 13 bato babunda kuna bauti na ngosiko bato bakima kuna biso pesa tovani to kima. Tanto to kima le bato ba ebele équilibre pose ezaki sou po eleka makasi ne libende kwei biso tozaki na 6 kwei libende. Ndeli bende fini bato pe ba fina ki yo likolo perdai connaissance na kati kuna siko yo kolamuka heure nini na yeko se retrouver kana na ambulance bato bazwa ki balongoli yo wana ti ba ke non bato bazwa nga balongoli ti ba minga na ambulance donc so lamuki na ambulance o mituni nini na mituni nini na ndo ka sou likolo banda sati ndi ba pesa nga premier soin ndi to na collègue na ngandi ya ko sikansi na ndako. Ambulance on est passé quoi premier soin après etiki yo otamboli na collègue na yo to ba pesi yo traitement bastio ba bando et tout ça ba tianga ka ninu traitement ba pesi nga pena soin bien te ba tianga ka kisi mo ba sa na poto ba zu banzi ba tianga siko bande ko tambola yo moko to bandai ko boîtier ba mimenga na mkono mais ba lobaki ke bato bakena na ba téléphone na bango bazona ba téléphone na bango désordre zala ki te ndenge nini yo lobiki kulune bunda te ba msuba désordre sala mete mais côté biso to vendre ki désordre zala ki ndeza côté nini na 13 na ba heure nini désordre bandaki possible désordre bande ba 15h 16h siko ti donc yo to lobaki yo o assister no na concert te na mon na assister moni pe ndenge fali akufi akoti te na mon ekité donc yo warrior o koti moni fali te o regretter okendaki pona nini okendaki concert pona nini nini pesaki oposa okende motivaki oke concert pour la warrior ka posa warrior olingoke mona fali na yo moni pe te Divine talela biso caméra lobela fali liloba moko yo en tant que warrior o a eu problème na kati ya Stade de Martyrs pendant que kenda ko mona leader na yo o moni même pas mozongi na problème okoloba na fali na okoloba na fali nga na warrior nga zaki na martyr pour mona amen na zo occasion mona été nazo occasion mona été pour libende kwele biso na ki vraiment na posa na mona pour ba pekisi nga na boyo ka tellement na warrior na befona ki ka na affronter ngona mona mais tellement zaki na ton libende kweki na zo occasion mona été mais non c'est ngani kaka asunga ngai vraiment asunga nga pina makasi asunga nga po na ko kate tolo esa nga passe makasi funa kota radio concert mususu afali so ebetami okende non kendi yo lokwa warrior okende lokwa warrior non kendi fali siko azotala yo posa na wezani posa na ngeza asunga nga kaka
asunganga kota nga radio po pasi ana tole sa nga makasi pasi nazo pe soin bien na likolo po likolo sa nga pasi na otikala ko boye tena posa pa na mona posa na mona asunga ngai posa o mona asunga lelo balobi que makambo oyo ba danger nyoso bozui ba problème nyoso bozui bino moko boza d'accord que fali akangama ba funda e construire ce que bino boza d'accord na tenga na d'accord na ngoti na d'accord te bakanga poani po bino bozi na ko tuma bipo komela yo boyi bakanga fali na boyi bakanga tozi premier to luka problème des batunde basale des autres pour ne luka ki mais batunde basale des autres nous avons problème. Ok boyoki warrior ye moko alobi alingi na ye bakanga nani na bango aigle na bango te soki pe concert ezali robeta liso parce que ye alingaka fali po ye alingaka fali donc fali a continuer soki possibilité ezali akosepela mona fali pourquoi parce que ayaki na but akomona fali na concert mais quand ça zui occasion komona ete po désordre bimi avant il y a perdre connaissance akei aza na posa ya fali amona fali na misu mona mwasi atikali na souvenir na likolo na ye ana posa mona fali na misu posa nezo mona fali na misu posa na ngeza na mona posa ngai po na passe pina makasi donc na passe na équipe na posa mona mais malgré nos occasions na mais na daki na posa mona pinza pour na kende style avant à 12h dana yaki na kasi pourquoi na mona o mona ki pe disque d'or te na tikale ko mona ngote. Ok, donc bino boyoki soué ya divine ana posa mona fali papa fali aigle bana posa na mara voilà yeyo bandeko mususu oyo pe ozaki na baninga mususu pe na kati ya concert o pe bazoki pe ba problème ou iloko mwa ndenge wana bato bakufa ki yo mona ki ata mutu mona bato bakufa ki yo mona ki liwa ya mutu moko to na mona liwa ya deux personnes parce que deux ala ki jeune fille mona petit garçon moya mkiala le kana si wana petit garçon ba âge ni ba 10 ans. Bah 10 ans. Bakufaki sur place, bakufaki na nini? Bakataki bango to bakufi na étouffement. Étouffement ton libende po libende biso to bika po na nzambi. Po to zaki pa na se. Ndisa ngayebeka na kufaki. Donc na sako kende wana oyeba ka kufi na. Donc to mo ande bato ba okitela olobi na. To na mo okitela ngala on ko kasute. Ndo assister na 2 morts. 2 morts pe na mon jeune fille moi na te robe ni elamba est vert akoy pe na kaou na petit garçon mo zale wana. Tiki on a somme. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Yo posa ki moko ya camarade ya Enoch. Oui, Vieno Kazavi na biso tozanaye awa boye tout temps. Oui, Siko Enoch to ki kalinga ki a défendre samedi oyo. Oui, fête nezaki eza samedi oyo boye. Donc, esa la mafo nde toki kevie akufi na concert ya Fali na Martyr. Ozalaka na ye mokolo bando ke concert. Oui, oui, tozalaka na ye. Donc, concert ezalaki samedi ye asombela da biloko na ye nyonso depuis ba jeudi déjà ezalaki ke samedi ke concert biloko ni asomba ba basket ba bilamba ya lata ke concert. Donc samedi et jour ekoki banda zong sema in hôpital mo eza quelque part awa vient na biso mo ya pembo a ucho zala aboye ba donc ba kanja ba pekisi donc via lingo yo kate ndi abimaki ake concert quelques minutes to ki ba bien ke via kufi banda zong sai mai azai ko bela. Oui, oui, azala ko bela azai bibomo bimaki na lokolo na poto opération azala nango. Ndia ko kende concert nde boyo ko yoka ke ya kufeli kuna. Oui, oui, ndaki ko concert si ba 17h to ki ba bien ke via kufi. Tanga ke na concert ke na bino to ke na banani. Donc to kenda nzela moko ya lobaki ake concert ya lobaki akende makamususu mais mit to ki ke azada na Martyr azala kufa. Ya wande ça passe fort. Ba photo na ye ba souvenir bo passa ensemble et tout ça la bozali zali. Oui, oui, ba photo ne zali ba photo to kanga na ba ono se zali. Banani nde bazonga ki na bilamba na ye ba bike tout à l'heure ba utsi ke bazonga ki ba bilamba na ye ba déshabiller ki po ba kota na morgue bongo banani bazonga ki. Ba vie ka ya quartier. Oya quartier muso bazala kuna o ba mona kende bazwa bilamba bazonga nango. Ba vie ona balobi nini nde bomi penza Enoch. Akufi na kati en plein stade azobina na libanda na nzela na kati kati to ndenge. Te akufi na porte. Donc akota na kati ya stade te. Ya mi côté là na te. Donc na porte lo mususu pe o Tokyo lo ba sécurité ba cheki kuna. Sécurité na nde donc ba soda pende ba bomisa no bato. Na ndenge ni ba soda donc billet eza soki na porte ozana billet no so la kisi billet et mo soda zo botolo billet donc au final mbongo avant okota na stade. Donc population pe balinga bongo te.
et soda zo boto la mutubiye donc et population bazo ebele nde pe na kati tonda na ba soda na batunde étouffement nde ba finamaki nande ba mususu bakoyaki yangwana esala ebongo. Ya mi côté là qui même pas kutu na kati ya concert. Ah mi côté là même pas. Ata na kati ya côté été donc n'importe kaka yangwana. Merci beaucoup Yaya. Merci. Bonjour Yaya. Bonjour. Yo posa moko ya camarade Topé Master ya Enoch. Voilà, Enoch ada masana ngai, Enoch ada masana ngai camarade na ngai, to vanda ngai, to liaka ngai, to melaka ngai. Ba biso so que yo nde mutu kende otike na hôpital avant ya ko kende ni. Ouais, bien, bien. Ngandem na ko tike na hôpital. Ako to yaki na cabine na chantier mbongo. Ngakuna mbuye bakisana na mi fois ngana cha singate ya. Mbongo na pesa na hôpital, na mzusu na somba bakisi. Na ina tike pe na hôpital na bisiku docteur na te. Batela ngai mo ngai yobela. Ngano ya wana. Na ya sima na kino boye na sama ngam ngai. Mais na ya na tike na hôpital. Wa za ipo tambola bien ta ki suna pota na lokolo. Donc na opération ba sala ki donc Opération nini ba opération? Ba opération ki kyste so ba opération kyste donc aya ki pe bien ti. Siko tango yo tike na hôpital wana banda obela nini? Wana bando soigner ni. Bon malaria ça la bela malaria. Manjote za ki bien ti quoi. Après eko otike wana yo kei yo ko sangwa liwana quand? Donc na yo donc on a vu sangwa liwana na yo sangwa na faire déjà ba 18h parce que akufaki na yo kana akufa de akala. Ba bien akufa de vers 13h 14h mais sangwa liwana na yo quand ba 18h parce que ton ba publier qui est déjà à partir à Facebook. Dans ce que l'ongina ebe ba tchakité. Tant akufi alali na se dans la qui wana balongwe lamba mais bazwa ke longte bazwa ka mpanzi. Siko mbana bato bazalaki na kuno bakendaki na ba masakaka ndeke no bayo tinela miso ba message vers na ba WhatsApp et yokoma ndete yo mona siko bayo za ilongne ba poser na mpanzi na mpana yo compagnie no masana ngandi mutakufi. Tanga bana ke concert yo loberki na ni conseil. Donc ba ebele to pekisa ki ya te kokena makambo te. Biso pe to zaki na point to kete. Parce que to boya ki parce que ebe ke no na makambo ebele ba kuna ba koya donc mabe rozala donc moi to kende esati. Ya lokwa ka fan yango akendaki. Ya lokwa za fan yango akendaki. Conseil ne ko pesa na ba jeune lelo o balingi ko kende concert ko soutenir muto bango balinga conseil ne ko. Donc esali biso ka pasi. Ba conseil on pesa ba ya bonda ba conseil buzo bati. Ndeti à chaque fois que no conseil ndeti o ya fali. Ya ka no ba jeune ba kufaka. Parce que ba wera ba betaki ba shibi ba betaki batu bakufa te batu pe bakina ba téléphone na ba songa kan batu pe bakina ba mbongo ba songa na ba concert mais o concert ba jeune neti ba fali donc eluka ba liwa ya ba jeune fieza no mulai to ça no ba jeune donc biso ne photo ça l'avenir lobi ya na baba na biso basoya siko biso to kinda donc to pesa ba parents na biso pasi to mi chawapi donc to lukela ba parents na biso to pesa ba pasi moko boui donc mabe. Merci beaucoup. Ça n'a pas si mal.